mission na bana ko ya ko lala nga na bututu tala nyoka munene atati nende libala yaki kokufa nga papa bana na nga bongo na boyaki ye ya bana ko ya ko lala nga bongo nyoka munene akomande ti mari de nuit na nga amona pe tikeli pe na maya mibali ko na bana lala pe na bademo ya trop na diable na comme ba ye ba benga kae diable ba musicien ba ya kapana ngai ba ko so ba makambo ba se ebele talande tilelo musicien moko boye donc moi sine moko ya kala auti ko loba ba mamunyo so ya monde na biso parce que basi muso mona bazana ba musicien ba kotsa bango pe na monde na biso yango zo mona lelo ba komi keba to ba succès comme osila akolo ba vérité nyonso parce que linga longo na place auti na ba science o ya biso place ba kotsa e to place ba kotsa ka bango donc musicien soko za na chaleur te okoki ko régner te les grands caméramens soient yango bien pour na limite o ba mona kité o to yokana kina les grands journalistes o ça papier na chango pe na muninga nango papier ya chaleur à portefeuille men o panza wenge ba wela ki yango esala ba wenge ekoma ebele mutu abunda na chaleur à portefeuille men yango na kangi yango ngeme tinda munu na chaleur à portefeuille men les grands journalistes oh faut pas ko la ngo nzoto mobimba donc ba pakola ka yango yo mutu il faut pas ko la ngata ninga na ba osela donc faut pas ko la ka ngo nzoto mobimba donc o pakoli yango nzoto mobimba les grands journalistes n'étaient soko si on a ngati nga vitesse na non yo za mona fe ngala double vitesse na musu te ngala bangi te mais nga za double vitesse na musu non na ebité siko na fongola ngam ne moi si alekina teva lobby par rapport à artiste c'est yo moni ngone mbonga na mona ngo eza mabete parce que eza banzela na biso lobby vérité po bayeba ke ba musicien bayaka pa na biso chaleur basela ka eutaka pa na biso po soko na chaleur na biso te musicien ndeni okorini ata joueur ndeni okochela babi ndeni bakozona équipe nationale abusé na nzoto nanga ba tatouage ye azolala ngati na ba temple na ye na simbeli yesu na ba kisi po album même epela ne bandaki ko yindisa na ye na leader moko boye mosusu mpe kaka bautaka na ye pa leader moko boye esika moko na bundele babitumba balider mosusu babimenga na butu babeta ngai spirituellement mpo na ye tosala temple donc eza na ndako na yaki na esika mosusu na kati ya chambre uniquement totika yango ndeti toconcentre yango mpona baesprit basaka nini bakitaka wana ngai banokende boite mpina kokangena na olumba solo ya kisi po avant na bimosolo na baesprit parce non ekomi lokwa ndeti nakomi étouffé donc batatouage wana eza basigne ya monde na biso mutu mosu atie dragon eza na signe nango mutu mosu atie aigle mutu mosu atie kombo ya mutu eza na signe na yango eza na basignification nango oyo mosi atie na nzoto na ye bamosusu o karashik o boye o nakoloba bakombo mosusu te po donc mosa musicien o shetani o boye donc bango nyonso ezali basigne oyo ya biso basalelaka mais soko tosala biloko wana seke fo tosa yango soki lelo ozobise confiance mpa na biso grand maître zindungu ngai oyo naza awa seke succès na yo kozala te yango omoni bamisien mosusu lelo basili donc ngai maître zindungu nazopesa bamisien makambo oyo mpa azotosa te nazozwa makambo yango succès na esili ozwaka mikanda te fozwa o ngai moraide o ngai malade ndeke o ngai pese o ngai mwasa kimanga fozwa makambo o ngai aza jogo na tiaka te bazwa ngai na ekipi boye te so contacter maître zindungu osalaka papier ochaleur à portefeuille main L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Na Bininos Toubo Talabiso partout dans le monde. Martin Engi, double vitesse à fusée. Ndé na lobaki, na continue toujours na ba vitesse ya Bouepo et c'est Pelissa. Les Congos de tous les partout, Batou OEP, Balingarabaja, il y a ba émission tout ça la chaque fois pour nous l'Arsabino. Merci vraiment na Meme Sifa na Katia Canada, merci na DJ Tobis na Europe, président ba DJ Nyonso na Katia Tiangu, merci na RM Romel Mosengo Mobutu na Europe na Pesope Ambo Teatro, merci na Julio Kokusa na Katia Italie, merci na Freddy Madidi double nationalité. Na kati ya France na peso ambo théâtre Florence Madidi na kati ya France Chukuma papa na baby bambo théâtre. Mesdames et messieurs, Martin Engi double vitesse à fusée oyo tokomo sala mikolo to bengango équipe nationale. Donc tozalaka ngai Yves Ipan tozapena Lokamba donc tosala ba mission moko po elekaka na ba chaîne nyonso. Donc mutu na mutauti na chaîne aye tozo rappel mission moko po elekaka na ba chaîne nyonso nde bomona ki toyambaki koko madera tozaki ensemble tokoma pe système au sala bongo. Donc système pe invitation il va ko benga ngana na saleli pe mission aye na plateau ne mena yambiye moko tikali pa na ye ndenge mona ba Lokamba ndenge moko pe na ba chaîne ebele nde tokomi système équipe nationale mais ngana za chaîne o na sala ka déjà Elenga Congo TV. Donc mesdames et messieurs yango pe botalaki Manique de John abengisa kinga na émission na ye na yambaki ye ngana ye na ngaka makolo na maboko na leki na plateau na ye na yambie na tikele élément na ye wana ye. Donc to bengisa na ndenge mope bibi kapinga pa bengisinga je crois semaine wana pe bomona na royamba na kata plateau na bango. Donc mesdames et messieurs, voilà Martin Engi double vitesse à fusée. Tozo continuer toujours Moussa na biso ndenge esengeli. Merci na batu nyonso oh bopé sabiso confiance équipe nationale déjà yabiso ezali déjà Yves Ipan Mike Lokamba nanga Martin Engi double vitesse à fusée. Merci vraiment lelo tozana maître balobi pilipili ya muke ya Congo pilipili ya muke pilipili ya Congo oyo eswaka maître tozane a lelo potosane émission lelo tosola vraiment balobi pilipili ya muke eswaka elakisi nini. Parce que comme mettre mi pesi yangwana mais to ko découvrir awa parce que bato belé babengaki biso ba bolukela biso maître Zindungu maître Zindungu pilipila muke. Donc comme bonne maître Zindungu pilipila muke ndeto jouer a poto solana na équipe nationale na biso. Donc oya kalana te bobi ya buzo bate mais oza ya bato bazo raisonner tozaka 3 personnes ndeto zo sala musala oyo to yambaka vraiment moi bateau bazo peser botala partout dans le monde. Bonjour maître. Bonjour les grands journalistes. Bonne santé. Kimia kitoko penza ndenge na sali bosona les grands journalistes. Alors lelo tozio awa na équipe na biso o tozo yambaka batu mikolo tozo proposer ba invité pe bazo benga biso tozo saka ba mission poto yambaka batu ndenge na ndenge toza 3 personnes oyo Yves Pan Mike Lokamba na ngai. Alors d'abord na lingi opesa non batu nyonso bambote oyo bazolanda yo maître pourquoi kombono yango wana pilipila muke oyo swaka osaka musani popesa kombo wana pe pilipile swaka batu. Merci beaucoup les grands journalistes ngai maître Zindungu na ye lisusu pilipila muke donc ezali pilipila Congo ponga na za munyanga nazali tekolo ya mwanda tsemi. Donc pilipili wana oui pilipili wana atando kazawapi atozangi chaleur donc ekosala mamunyanso et puis na eli bango papier panza wenge papier tozobenga ngo portefeuille main donc na eli bango chaleur à portefeuille main et panza wenge BCBG papier ngo yango bawela ki 4x4 oui les pas munene wana oui papier panza ngo yango yo les grands journalistes oeza chaleur à portefeuille main yango bawela ki donc yango na eli bango les grands journalistes. Voilà, aeli bango toko tanan monanse mais na ebité
omona ke nani pa na yo nanu bino batu ya Congo Central monanse meyeyo bakangaka liboso bakendaka sen pepe batali mutune soki ezo sala bien te wande batu balobaki mais abimi azongeli pe ba makambo wana yo mona ke no ndenge ni po utotanga kombone ya donc biso na ba Congo to bengaka enkulu wa moyo donc azali kosi donc aza grand prêtre munene mutu munene aza pona kosunga biso nyonso na Afrique donc aza pona kobundela biso elongo na fumuki mbangu kaka mwanda te to bengaka nema vraiment kosi donc aza très fort yango to sala rappel elongo na ye po biso pe tozala fort ya lobi mboka o il faut bazala 4 présidents ya baluba bazala ba Congo il faut bazala ya bangala il faut bazala ba Swahili il faut bazala bangala pe il faut bazala au mona déjà mboka nini oyo 4 présidents bazo diriger mboka moko à part 1 plus 4 autres zaki nango est-ce que déjà au mona yango bato belé pe bazo telemela bazo ba est-ce que makamwana se mazoloba eza aza normal to aza marqué 4 présidents ba tambusa mboka ndeni. Merci le grand journaliste wana eza pona côté na bango mais ngai na ye pona makambu na bango te ngai na ye na chaleur ya portefeuille humain oyo fumuki mbangu na koko ne mavemba kosi batindinga na ya kobikisa batu nyonso na Congo mobimba par-ci par-là baza na Europe baza partout en tout cas maître Zindungu aye pona bango aeli bango chaleur ya portefeuille humain oyo panza wenge BCBG musique 4x4 yango pena na eli bango chaleur oyo ezobinisa ba musicien oyo ezopesa ba jogo babi donc oyo sala penda monde entier donc oyo penda koko ne mavemba kosayebi. Merci Arbi mon ancien Maebi. Alors mesdames et messieurs tokotano na maso na biso oyo tozo sola lelo to sola nanu vraiment balobi maître bino marambolo baka ezaka elukuta marompe bo sala ka bato babi ezaka elukuta po bokomi ebele mutu nyonso il faut les kana TV ami kumisa kiye ami loba kingai ami sala kiboye. Alors nalingi juste ou éclaircir biso par rapport lelo ba musicien na biso yo lobi osimbi papier oyo ekabola wenge muzika 4x4 auto monaki ba wera ba jibe ba musicien bazaki belé wana mais marambolo batu bandi mangote yo kabola tangu wenge zo régner yo zalaka nani po zalaka wapi. Merci le grand journaliste. Tant on a lobby que papé et panza wenge parce que yango ba wala oyebi que ba musicien poni ba kena na église te soki ba ya kapana biso se ka ba yebi que bazwa ka chale lelo zo mona ba musicien musu basila joueur to musicien ba tumsu ba ba soko za na chaleur te est-ce que ko beta na ba maison mais to ko beta na orchestre moko boy donc ba musicien ba ya kapana biso bazwa ka chaleur na biso yango bazo régner mais eloko moko tozo regretter pona bango les grands journalistes bazo biser confiance ba ko zoma kambo ba kende bazo régner bazo bosa na biso yango moni soki to tikelo mo rena muke moko to kangi onano mozo mona ba jeune talenté lelo ba jeune talent ba ndiko régner po bango ba sala ba contrat bien donc ba mission belé ba ya kapana ba jeune o ba lelo to ba gez mawete ba inos ba bina filé ba nani ba zebelende yango ba orene. Alors tokotana nous na kati ngala lingaka nde boye to solola likambu pe tali ba artiste émission na biso par rapport ya ma solo il faut ba tuba yeba yango po bomba mabe Martin Engi double vitesse à fusée. Alors yo utso beloko moko ba artiste baza ben grand yo olingo lo beloko moko yo pesa ka ba artiste kiss et belé ba ya kapano to lo ba artiste nyonso yo olingo lo ba artiste émission na biso o bazo sala succès ba ya kapano to ozo kosa sentiment rolo ba po bato ba otala yo. Merci le grand journaliste télé za radio te na ko kosa te ba musicien ba ya kapana ngai ba ya ko so ba makambo ba ze belé talande tilelo musicien moko boye donc moi sine moko ya kala auti ko lo baba mamunyo ya monde na biso parce que basi muso mona bazana ba musicien ba kotsa bango pe na monde na biso yango zo mona lelo ba komi keba to ba succès comme osila akolo baba vérité nyonso parce que linga longo na place auti na ba science oya biso place ba kotsa ye to place ba kotsa ka bango donc musicien soko za na chaleur te okoki ko régner te yango moni ba auto kangi ba chaleur ba zo régner sous bazo régner sous te poto kangi ba chaleur na bango ti ba ko renouveler ba contrat na bango ba senga bolimbis na ba koko na bango parce que nzambe likolo ba koko na se ce que toza na se c'est que ba koko nde bazo tambusa monde yo donné moi si aleki na teva lobby
par rapport à artiste c'est yo moni yango ndenge bon nga na moni yango eza mabe te parce que eza banzela na biso alobi vérité mpo bayeba ke bamusicien bayaka mpa na biso chaleur basalaka eutaka mpa na biso mpo soki oza na chaleur na biso te musicien ndenge nini okorini ata joueur ndenge nini okotyela babi ndenge nini bakozwa na équipe nationale donc batatouage wana eza basigne ya mondi na biso mutu mosusu atie dragon eza na signe nango mutu mosusu atie aigle mutu mosusu atie kombo ya mutu eza na signe na yango eza na basignification na yango oyo mwasi atie na nzoto na ye bamosusu o karashik o boye o nakoloba bakombo mosusu te mpo donc mwasi musicien o shetani o boye donc bango nyonso ezali basigne oyo ya biso basalelaka mais soki tosala biloko wana seke fo tosa yango soki lelo ozobize confiance mpa na biso grand maître zindungu ngai oyo naza awa seke succès na yo kozala te yango omoni bamisien mosusu lelo basili donc botala yango bokabola yango parci parla batala mpo bayeba ke mokili eza ya bakoko donc bamusicien bayaka mpa na biso chaleur basalelaka eza ya biso soki oza na chaleur ote mission okorenie te mission okorenie te ezala mission nzambe ezala mission nani fo oza na chaleur ya portefeuille main mpo bato bayoka yo soki oza nango tocontacte maître zindungu te bakoyoka yo te yango omoni lelo ndenge na otoloba bajeune talo bazosigne na bacontrat na bango ya bien bazorenie baza ebele donc bazorenie tozorenie se bango Chukuma papa na baby, merci na Junior Langue na niveau ya États-Unis, balobi le 6 avril donc anniversaire, il y a Junior Langue Chukuma toujours na Europe, DJ Tobis na Europe, RM Romel Mosengo na Europe, Julio Kokusa na Italie, Freddy Madidi na France, Bozolanda Biso, Fabiola Madidi na Belgique, Karine Chamba na France, partout dans le monde, na émission, il y a Martin Engi, double vitesse à fusée, Tolobi, to continue toujours dans la vitesse à boué, poto yeba, réalité à Makambole, Karanamboka na biso, onga kingani na salabo, salanine, Toloba peu la vérité. Merci, Balobi, pili pili. Na segi suna kombo wana donc pilpil ane zo soit batu mais ça m'a bé pilpil a muki à Congo mais ko soit batu quand même maître faut soit mais soki ozana chaleur et soit kati muto ozana chaleur ta ono monelo likunya de yango na ye tant que maître zindungu pilpil a Congo ya muke oui et soit bango et puis na ye ka pona ba musicien te na ye ko traiter ba maladie nyonso wana tozoko tango oui donc na ye ko traiter ba maladie nyonso bande ko nga baza parce au moins ça kimayo oh zoka mikanda toko tanka mbala mo maître balobi pilipile soit bato en tout cas yebisa bato éclairci bato to ebité o tolo ba makambu ya ba musicien nde ba yaka pana bino so ba kimi bino ba succès sili yango lelo pe ba fimo bazoleka baloba mais to tangi komba mutu te parce que toza vraiment te na droit kotanga ba komba bato alors maître pas wana ozara maître oyo ka maître okangara batu ba mission pesara ou bien sala kandengi na façon ni nanu osara ba makambu no po et traiter batu yolobi mutaza libanda yo traiter ndenge nini vraiment maître. Merci le grand journaliste mutu oza libanda soki na yebisi zwa papier o chaleur à portefeuille main maladie nyonso zana ngo fosila atoza na mbaso esila kate atoza na maladie ya ndeke atozoka mikanda te soki oza na chaleur à portefeuille main o mwasi akima yo akozongela oyo moko mpo oza na chaleur soki oza na chaleur te komo kobeta na simba chaleur nde makambo soki oza na chaleur te pilipili ezoswa te komo moto akosala donc soki pilipili ezoswa te okosala au moins te okosala yango te donc nayeli bango chaleur ya portefeuille main ezosala donc ngai maître zindungu nazopesa bamisien makambo oyo pa azotosa te nazozwa makambo yango succès na esili ozoka mikanda te fozwa o ngai moraide o nga malade ya ndeke o nga pese o ngai mwasi akimanga fozwa makambo o nga aza jogo na tiaka te bazwa nga na ekipe boye te so contacte maître zindungu osalaka papier o chaleur ya portefeuille main so pakola ngo na nzoto na yo solution sama no fazoma les grands journalistes papier eza papier lipicateur tout monde va bateka ngo na boutique tout le monde yo simbi ngo zolo bela bisoni oui eza papier lipicateur bateka ngo na boutique na ko sela pe papier mouchoir na ko sela n'importe papier même fait ya kae o nyonso ba bengi papier yango koko ne mavemba ko sina fumuki mbangu balobi maître zindungu kende bixela ngo mokili mobimba donc papier oyo atoza na problème oza na nyongwa mutu bafutaka yo te toyo oza na nyongwa mutu bazozwa ngo te pardon mutu aza na nyongo na yo azozwa ngo te so osalika chaleur
faut kofuta niongo na oyo soka musala te po bato musozo mona place eza 1000 personnes balobi tosaka na posa 10 personnes soza na chaleur te est-ce que les grands journalistes bakozwa yo bakozwa yo te yango omoni bato mususu balobaka mutu mususu ateloka alobi oh tipo aza na chaleur tipo moto tipo amoni parce que sans chaleur mutu akovivre te place maître yo makambo obandi yango na neni no obandi yango ta nini ti lelo omibenga mpe maître biso mpe tobeki ngo mpe maître obandi yango na ta nini mpo ebele mpe bokomi ebele na batv oyo azoleka lobi ndenge na ye oyo apesi nasalaka boye nasalaka baventurier mpe baza na masolo oyo oyebi ke bato ya poto mpe bazolemba bato ya lokuta bakomi ebele alors yo bandi yango ndenge nini mpo okóma na masolo oyo epuis oyebisa mpe bato convaincre bato mpe motu mpa ndimo aza na États-Unis ana Canada aza partout dans le monde bandimo obandi yango ndenge nini. Merci le grand journaliste. Avant de répondre, on a répondu nos bandes de baza par-ci par-là, balembate. Parce que la classe est la différence. Mutu mususu azwa schéma moko boya kosala kaka batu makambo ya basi. Bon, erba koyela yo mutu mususu na posa bonheur. Est-ce que okosala ngo? Makambo na bande yango na Genève na village ya Mongolwala na Manyanga. Nazalaki babengi ngai na oncle balobi ke non, maître Zindungu yo okokadre famille. Ya kozwa pungu ya famille po esunga mutu nyonso oyo akozala na difficulté oyo bandoki bazo déranger oyo bazo freiner yo okobikisa ye pe okolongole bisika zali donc makambo nazoki yango na Genève babandaki kopesa nga deja yango oncle azolala likolo mbeto bambeto ya village oyo ya banzete wana nga nazolala na se mpo na pouvoir oyo nazosala lelo donc bandeko na nga baza par-ci par-là balemba te maître Zindungu aye kosisa badifficulté na bango nyonso kolela na bango nyonso naye kosilisa yango na chaleur ya portefeuille main donc baposa na bango nyonso balemba te bacontacte maître Zindungu donc oyo nyonso aza libanda baza déjà babengaka maître Zindungu lelo soki naza bien mpona bandeko na nga baza par-ci par-là bazosepela mutu nyonso aza par-ci par-là soki acontacte maître Zindungu nakoyebisa lukaka papier ou bien nazotindela papier fumuki mbango azwa kotikela papier ekokende baposte ezali batoilette eza baposte na biso bamai eza baposte na biso tomonaka yango lettre koya mpe dans l'espace boye dans le vide ekititi na se donc eza mpenza bongo les grands journalistes. Voilà mesdames et messieurs tozo continuer donc double vitesse à fusée tozo yamba batu nyonso tozaka na besoin mutu nyonso à s'exprimer na micro na biso eza mutu na mutu makambu na ye o leta lobara ngana sambara mama ki ndoki te na yebi yango te donc ndoki pas mutu il faut ba témoignage batu ebima mutu nyonso il faut à s'exprimer na droit ya koloba na micro na biso même ba politicien tant ba sala ba mafia na mboka oyo bo silika pona bango ya mabe kutu toza besoin mutu nyonso aloba na micro na biso. Alors mesdames et messieurs tozali toujours ko continuer ba bi pilipili eswa wana sigonga na ebite soki ko swana nyango poto ndima yo batu pe bandima yo koloba loba emsoza noka na ndako fandino osarelo rotozaka na besoin batu ba bengaka yo mais la qui s'appelle biso eloko osala batu pe bandima yango po batu pe ba contacter yo ba benga yo pile so bango. Merci les grands journalistes. On est allé la mot de passe na sala yango trop bon éviter. C'est pas sa téléphone ou bien? Non, mot de passe en zela bakoko parce que kobimisa démonstration. Toko sala boy eza ko sala mutu makambo te mais lokola bandeko nanga balingaka biso na Kongo tolobaka buka mona buka kwikila ba fina paka ba mona peleve eza problème te soki baza na posa na laksa bango na ko laksa bango na chaleur na bango ya papier oyo eza ya grave te pour nga mona tala kaka toza TV banini batu misusu donc bana bakota bandako quoi na ndenga mabete kozala mabete kozala pona kosunga bandeko na ngai babanga te oyo ezali ya makila te esalaka mabete ezali pona kosunga oyo nyonso za na difficulté soki mo ezali bakokabela ngani fisque ata 3 papiers 4 papiers na cha pour papier ni oui 4 papiers même papier mouchoir même nini même likasa bakopesa parce que yo sengi démonstration à chaleur à portefeuille main. Les grands caméramens soient bien pour la ligne ba mona kité o to yokanaki na les grands journalistes o kutu to salaki distrait. Mesdames et messieurs, voilà équipe oyo to bandi yango déjà donc Yves Ipan, Mike Lokamba na Martin Engi double vitesse à fusée nde tozo ya mba invité nyonso to lekisara yango
place nyonso donc eza o eza maramsus donc o maramsus. Merci les grands journalistes bazwango bien. O eza papier na bande eza papier mouchoir. Zoyango bien les grands journalistes. O eza papier na chango pe na muninga nango papier à chaleur à portefeuille men. O panza wenge bawela ki yango esala ba wenge ekoma ebele mutu abunda na chaleur à portefeuille men. Yango na kangi yango au nom de Fumukimbangu. Yango o eza to kataki o to kataki nan to sala ki boete o eza chaleur à portefeuille men. Yango na kobanda ko fula ngo 3 fois. Au nom de Fumukimbangu. Au nom de Fumukimbangu. Na ressemble na Congo. Kaka Fumukimbangu. Ngeme tinda munu na chaleur à portefeuille men. Les grands journalistes, oh faut pas ko la ngo nzoto mobimba donc ba pakola ka yango. On a eu mutu faut pas kola. Ninga na ba osela donc faut pakola ka ngo nzoto mobimba. Donc o pakoli yango nzoto mobimba. Les grands journalistes n'évitez ça aussi. On a ngate nga vitesse na. Non, yo za mona fu. Ngala double vitesse na. Te ngala bangi te menga za double vitesse na. Non, na éviter siko na fongola nga moko. Mo fungola nga. Les grands journalistes to chaki vitesse. Maître Zindunga chaki ni. Chaki papier mouchoir. Merci beaucoup yango les grands journalistes zo yango bien. Papier panza wenge. Ezo pesa pe bonheur. Onga za na posa na bonga na vie. Onga za na posa boy. Yango chaleur à portefeuille to chaki ni. Au nom de Fumukimbangu. Au nom de Fumukimbangu. On a 100. Au nom de Fumukimbangu. 200. Au nom de Fumukimbangu. Maman Elia Marara. Au nom de Fumukimbangu. Sika. En tout cas, les grands journalistes, Yangoana, Chaleur et Panza Wenge, Yango Penza Bawela qui, Yomoko Moni, Papiango Yangoana Penza. Donc, Ibande Kunanga Baza par-ci par-là. Oh, Lingi Bonheur, Yango Kana Chaleur à papier. Oh, Lingi Boy, Yango Kana Chaleur à papier. Donc, les grands journalistes, donc, Yabino Penda Yango, numéro Zali, plus 243, 85, 89, 37, 437. Plus 243, 85, 89, 89, 37, 437. Merci les grands journalistes. Plus 243, 85, 89, 37, 437. Plus 243, 85, 89, 37, 437. Soko Bengi, aussi pendant Ngaimoko, Maître Zindungu. En permanent pendant Nazali pour na bango yango na libango chaleur à portefeuille mais mesdames et messieurs Maître Zindungu yeo azali balobi pilipili et soit bango et soit tozane a numéro à PCZ ngaite eza numéro na e bo contacter ba o nyonso bo zape na besoin lo comment ko bo contacter pour et ça la bien mesdames et messieurs Martin Engi double vitesse à fusée tozali toujours pour notre actualité, donc, et ça la moi genre, donc, merci. Toza ensemble, donc, zo image bien, bande kobata la biso, partout dans le monde, bomoni ndenge masolo ezali. Alors, mon message à Soukapo, Tokabwana. Liloba Souka na koyebisa bande konanga baza par-ci par-là, donc, ibaba ngate Fumukimbangu atindi Maître Zindungu, pona kosunga bango, na makambo nyonso oyo bazali na yango. Onga na botaka te, onga na difficulté boy, onga musicien na chaleur te, papier na bino yango. Ezo pesa chaleur, ozoka musala te, fozo musala, o mwasa kima yo, yemoko kozo donc ezo sala makambo nyonso bandeko na ngai. Donc chaleur à portefeuille men, yango na eli bango les grands journalistes. Donc iloba na kotikela bango babanga te, kolela na bango na ko silisa yango et puis o ba portefeuille na bango ezo sala te. Na ko déverrouiller yango na chaleur à portefeuille men. Ce qui pose un portefeuille et au salaté. Portefeuille men et au salissement. Plus 243, 85, 89, 37, 437. Plus 243, 85, 89, 37, 437. Soko bengi ozu penanga moko Maître Zindungu en permanent. Mesdames et messieurs, Maître Zindungu, yeyo balobi pile et sobango, bobenga numéro nae. Tokutana Malasima Martin Engi double vitesse à fusée.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.